motema nanga epa na yo nasala lisusu nini site pesa tango Mama Charlotte na bongo banguna bate yo nini Mama Charlotte Pigeon si tu es confirmé si tu ignores sur le monde si tu numéro bijou vangu shilamwe na bakonanaka moto boye te na maloba bakiza te pesa ya tango ase défendre nazalaki ya kolala nalamuki natali na internet cela veut dire que namoni site moko ezo cartonné na kati ya monde lelo ya na Londres babi site ezo cartonné na Londres site pesa tango pesa tango pesa tango pesa tango Mama Charlotte Pigeon maman ya kilo na Londres site pesa tango na Londres ezo confirmé meilleur site ya monde babi pesa tango lelo moni ba artiste Fabrice Dibasa na kati ya Maroc bakoti na pesa tango ezaka masolo ya publicité de solo babi pesa tango na temps pesa tango na temps Mama Charlotte pesa tango na temps Mama Charlotte Pigeon site pesa tango na Londres bemiso pesa tango na Londres Ibrahim Nzambe ya nyonso na Londres kabakuya kabakuya kamakuya kabakuya 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 Mama Charlotte na Londres kabakuya 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 ya Ibrahim babi kabakuya système Pigeon Mama Charlotte Pigeon site de confirmé la carte à Londres site pesa tango émission pesa tango site pesa tango la carte à Londres site de confirmé taka artiste na carte à Maroc Fabrice Dibasanga allo pesa la site ya pesa tango Mama Charlotte Pigeon à Londres ya Ibrahim Nzambe ya nyonso na Londres bana Londres bayebi ezaka na site moko na mokili oyo l'équipe ba site nyonso oyo confirmé partout dans le monde ezaka site moko pesa tango na Londres ya Mama Charlotte Pigeon donc tout peut s'attendre meilleur site où ils allaient dans le monde la planète il y a monde internet ils ont meilleur site de confirmer site numéro 1 donc ils ont la maman belé à Fabrice artiste bon le monde on a mis peut s'attendre il y a Mama Charlotte Pigeon à Londres il y a Ibrahim Nzambe à Nyonso à Londres babi oya ko boya peut s'attendre Mama Charlotte Pigeon oya ko boya émission peut s'attendre oya ko boya site peut s'attendre asala mokili na ye il y a Ibrahim Nzambe à Nyonso ya Ibrahim Nzambe na Nyonso na Londres oya koboya site pesa tango asala mokili na ye Suzy oya koboya émission pesa tango na site pesa tango asala mokili na ye Maroc mobimba ba artiste Maroc mobimba mokili mbe confirmer site pesa tango ya Mama Charlotte Pigeon donc to pesa ka tango na tango Mama Charlotte Pigeon na Londres ba dia ya Ibrahim Nzambe na Nyonso na Londres ba désormais Siliana Coco Kati exclusivité site pesa tango na temps na Londres Mama Charlotte Pigeon site Oizo Konza la site nyos tout na minute na monde entier site pesa tango et na diotaka KB Boy Eric Kabouya a confirmé soldat na Maroc na biso c'est que site pesa tango no pe et ko Mama Charlotte Pigeon zalaka wana likolo po no ekuta tinda Pigeon ya otala soki mbule sili donc Mama Charlotte Pigeon site wana pesa tango na tango na pe kokri donc sans oublier biso tozawa KB Boy yeyo toujours si mal artiste na biso tozaka na ebo yebi Fabrigas quoi merci rien à dire big up à tout si c'est ma kabakuya kaka kabakuya ya Ibrahim na Londres kabakuya Mama Charlotte Pigeon kabakuya mission pesa tango kabakuya pesa tango babi pesa tango site de confirmer la carte monde internet site numéro 1 à monde 0044 site numéro 1 à monde Mama Charlotte Pigeon pesa tango émission pesa tango ya Ibrahim Nzambe ya Nyonso na Londres artiste na bino yo ndeka to soleil masula publicité masolo ngebandi yanga to sola ba mitu ya Facebook donc masolo ebandi vous la première publicité oyo Fabrice na kata Maroc ça la pona pesa tango ya Mama Charlotte Pigeon na Londres donc to bi pesa tango so boy pesa tango kesa mokili na yo so boy pesa tango kesa mokili na yo so boy site pesa tango ne beniso pesa tango keno sala mokili na yo so boy Mama Charlotte Pigeon na Londres parce que ça mokili na yo so boy ya Ibrahim Nzambe na Nyonso na Londres kendo sala mokili na yo eza miso pesa tango eza site pesa tango yango confirmer mokili mobimba yango za na partout na monde yango moni artiste na bino yo abandi masula démarrer pesa tango na Londres to pesa ka tango na tango donc merci maman merci émission pesa tango bolanda rango émission munene
site apesa tango bolanda ngo na site munene etalama partout na monde. Donc faut bolanda ya Ibrahim Nzambe na nyonso na Londres oya koboya yasala mokili na ye oya koboya apesa tango asala mokili na ye oya koboya mama Charlotte Pigeon apesa tango na Londres asala mokili na ye po artiste ede na kati ya Maroc déjà aconfirme ngo Fabou Sidi basala na kati ya Maroc aconfirme dans le système à clic clac. Donc so boyi sala mokili na ye babi merci pesa tango même les souffrances ezali supporter pesa ka tango na tango même aux la souffrance supporter pesa ka tango na tango mama Charlotte Pigeon ya ye na site tango na kati ya Londres site pesa tango do confirmer mama Charlotte Pigeon mama ya kilo ya Londres site pesa tango ya Ibrahim Nzambe na nyonso na kati ya Londres site pesa tango bemiso pesa tango bolanda ngo partout dans le monde déjà makambo esala mamine na kati ya monde. Donc bolanda ngo ya mama Charlotte Pigeon ya Ibrahim Nzambe na nyonso artiste na bino yo na kati ya Maroc a confirmer ngo. Donc tema dana confirmer ngo si de démarrer makolo pesa tango mama Charlotte Pigeon ya Ibrahim Nzambe na nyonso pesa tango na Londres site 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 pesa tango na Londres. Merci site pesa tango na Londres umuti kala sima songa moto idie ngando kala sima songa moto Eda Musamba Ricardo Ngandanga na Banjo Yoki.